Bonjour, bonjour chers amis, bonjour peuple congolais, bonjour mes frères, sœurs de la RDC. Na yeli sous lelo, pour na tout solo là, na situation où ils en a RDC, makambo ezo salama na Congo, où ils alaka depuis la nuit des temps, et ça continue toujours. Et pourquoi situation na biso et zosilaté. Surtout loko na yeli mingi ko beta moi c'était moké problème moko o yezo linge salama na RDC, précisément na Kinshasa na côté ya Tchango. Na Kingasani, na Masina, et na Njili, pe na Kimbanseke, parce que Kimbanseke nde ezali commune, Kingasani ezaka quartier. Plan moko machiavélique oyo ezali préparé pa ya ba Rwandais bazo profiter na sima ya soi-disant tribalisme oyo ezo soi-disant ezosalama na kati ya communauté na biso congolaise. Lelo oyo bato ebele bazoyeba te, surtout na diaspora, bato mingi se retrouver lelo baza un peu perdu na situation oyo eza en face na biso, aussi longtemps que déjà toyebisa bandeko ba congolais oyo balandaka biso presque tous les jours. Problème à Congo ezaka problème ya ba élection te. Problème à Congo, pays na biso ezali sous occupation par les étrangers oyo baza ko manipuler ba soi-disant politiciens oyo bino ba congolais bozolanda par ignorance. Kanambe Hippolyte na groupuscule ya ba Rwandais oyo ba occupa mboka na biso baza na plan moko ya ko massacrer bandeko na biso ya baluba na Kinshasa, parce que ba bandi yango ça fait maintenant 2 jours ba koti ici déjà bato na Tchango pona ba bima soi-disant ba milita ya Fayulu bato bandundu ba ke ko massacrer baluba. Soki na ko lebeloko parce que ba information biso tozo sur le terrain. Bah, il lobby que loko est vraiment très très dangereux, surtout dans le comportement ya bandeko belé, ou baza ko se comporter dans soi-disant tribalisme. Donc, ils ont un mouvement moko boye et ko se multiplier na Tchango et ko cibler mingi bandeko ya ba Kassayen. Donc, plein ya ba Rwandais ali que il faut ba réussir na balkanisation, ba yebisa soi-disant communauté dite internationale que non ba Congolais bango moko baza incapable ya ko se réunir pour na balkanisation salama na Congo. Soki botali bien Vital Kamerhe na Kivu employé ki momoko ya tribalisme. Kamerhe alobaki que non tozaki na Suisse groupe moko ba tribaliste nde ba kendaki ko sala moi plan na bango pona ko faire échouer ba accord na bango bidon o ezaki na Genève. Mais aussi longtemps na Genève, Vital Kamerhe yemoko a voté ki Tshilombo te Félix te. À quoi ça sert Vital Kamerhe a joué il y a tribalisme aussi longtemps que Kamerhe yemoko aza congolais te. Donc ba Rwandais plan na bango ezali ba utiliser ba ex Mbororo o bazaka na Sud Soudan o bazalaki na Sud Soudan ba koma lelo na Bunia ba mema bango na Kibomango misusu bazaki na Kitona siko bazo déployer bango na kati ya Kinshasa po ba banda massacre ya ko boma. Donc koma guerre baluba na bato bandundu bazo bunda pona lokola ba nommé Tshilombo na ba Rwandais koto ba nommé Fayulu te et kota dispute moko kota wana discussion moko salama ba Rwandais ba profiter nango soi-disant que baluba na bato bandundu ba bandi ko sala guerre moko civile guerre tribale moko kota na kati ya Kinshasa po baluka comment bakoki ko réussir na balkanisation na bango pona ko diviser RDC. Problème na biso oyo biso to yebisa bino chaque fois banda kala que problème à Congo est un problème à ba élection te. Y compris Fayulu ou Félix Tshilombo. Tous ces gens-là basent en service à Rwandais. Parce que ba yebaki ke oyo bazo sala isa aventure. Et loko zo séparé bango moke Félix Tshisekedi azali pris en otage par les occupants rwandais. Félix ye ba Rwandais nde ba commissaire opposant. Bango moko nde ba fabriquer ye ba façonner ye pour akoma soi-disant opposant. Fayulu azali pris en otage par ba Pierre Lumbi bato pe baza batuti. Et na kati nango wana bato bazo linga ba profiter nango ezaka toujours ba Rwandais. Bon monaki problème ya ba élection tant ba banda ki déjà ba aventure na bon à Genève.
tobandaki koyebisa bino ke problème à Congo eza problème ba élection te parce que toyebaki place nini bato wana bazomema biso. Eloko mosusu pe na koyebisa bandeko na biso surtout bakasayen moi groupiskilo ba tribaliste o bazo soutenir Félix comme aveugle botika ko sepela parce que ba Rwandais baza na plan mosusu mabe pona ko écraser toujours mboka na biso. Toyebi ke ba tribu na biso na RDC cohabitation to salango depuis la nuit des temps. Ça n'a rien à voir les lotomonake muluba moko boye apparaître abandi ko loba mutabandundu moko boye parce que soki na bandundu fayulu na kacha bandundu tribu ba fayulu ezaka moko mais na kacha province bandundu ba tribu ezebele soki toke na Kasai ezalaka baluba te na kacha Kasai basonge bazali batetela bazali ezape na ba tribu musu bazape na kacha Kasai. Donc rapport ya koloba ke non bato bandundu balingi ba Kasai te ça n'a rien à voir ezali groupuscule moko ya ba tribaliste fanatique bangonde bazo kotisa eloko wana na mito ba congolais parce que plein ba rwandais ezali ke il faut ba réussir ko balkaniser mboka na biso parce que ba rwandais ba sali tout ya ko étouffer combat au biso tozo sala ba rwandais ba sali tout ya ko séparer ba congolais manque à patriotisme soif d'argent pona ba réussir plan na bango ba yaki na Congo. Lelo oyo déjà baza na plan na à partir de Kinshasa et loko basala na Kasai na Kamoi na Sampu bazolinga basala ngo siko na Kinshasa ndenge nazo sola na bino eza ba information to zuya ngona ba source sûre que bazo planifier plan moko boya massacre ça na Kinshasa bango moko Kanambe na groupe ba Rwandais basali plan que bato mususu ba rolata bango t-shirt ya soi-disant la muka bato mususu balati si bango t-shirt ya UDPS ba komi kokota na bandako ba innocent ba massacrer bango aussi longtemps que baza ni ba membre ya IDPS ni ba membre ya la Moka. Makambo na zo yebisa bino parce que eza plan déjà ezali déjà établi bazo linga ba appliquer yango. Soki tozo zongela bino ko yebisa bino ke problème ya Congo e kozala résolu jamais na voie ya ba urne to yebi pourquoi tozo loba. Ba Rwandais bako libérer mboka na biso te na voie ya ba vérité soi-disant des urnes comme les autres disaient que non toza siko na besoin vérité des urnes mais comment bokoki kozala embrouiller jusqu'à ce point là bande konanga Hippolyte Kanambe na système wana jamais bako laisser mboka wana na nzila ya ba urne to yebisi bino plusieurs fois donc congolais za mutu moko soko zoloba na ye il faut ko insister tita musu poko ko lemba. Boke ba élection en 2011 pardon en 2006 bino moko boyebi ba résultat ndenge lekaki boke ba élection en 2011 boyebi situation wana ndenge lekaki et bo essayer encore pour kokende pour la troisième fois en plus ba congolais boza vraiment ko penser na cerveau na bino que non moi na ndeke Hippolyte Kanambe a ko pouvoir apesi bino mais jamais koki ko sala make ba Rwandais ba lâcher pays na biso na voie ba urne en plus ba élection ngo bango moko baza ba organisateur. Mes chers frères, franchement, na évité. Ce qui biso tozo sabino vérité, cela veut dire nzam mene mutalo bara vérité ko kosate. Mais oh biso to yebi sabino ya ondeza vérité. Surtout conseil muke na opesa na bandeko nanga oyo ya Kasai mo groupuscule moko ya balubo baza ba tribaliste o bazali ko kota na ba jewana. Bandeko, lelo bino bato tozaki na bino na kacha itumba oyo. Bo wanga ni ke mwana ndeke Hippolyte Kanambe azaka Rwandais te. Pona kaka ba nommé Chilombo. Est-ce que vous voyez que Félix Nengazawana a sali déjà pacte na Satan? Ce qui vraiment besoin de souci à Congo, bande konangai, ya baluba, oyo baza ba tribaliste. Parce qu'il faut que tous là en face d'abino tout la vérité. Tshisekedi père, oh bino bobanda ko soutenir. Ye moko aloba ki na bino ke non, to kangaye basingaza Rwandais. Tshisekedi père. Parce que ngana zoloba awa pas état que membre moko boye. Il y a des élections, tout partisan moko boy, il y a groupuscule moko boy, ni la moka ni non. Je pense que vous le connaissez ma position. Boyebi position na biso, il y a CCDP. Boyebi biso ndenge to fonctionne. To yebi saki bino na groupe na so CCDP ke ba élection o ezali organisé par ba Rwandais. Et problème ba élection ça problème na biso te, yango nde to signaler ki bino ke likambu ya ba élection to za na besoin nango te, peuple congolais fala ki boyo kabiso. Ce qui est signalé que les élections sont intéressées bisoté, raison pour laquelle tu yeba qui place ni ba Rwandais ba komema bino. Kotala bandeko nanga mususu ya Kasai. Bandeko ya Kasai précisément bandeko ya Baluba o baza ba tribaliste.
Oyo bokoti na je bokomi ko sepela bolobi ke bo gagner ba élection. Mais mes frères sœurs, comment élection oyo bino bozolo ba ke bo gagner ba promulguer yango na 3h du matin. Élection oyo bino bolobi ke bo gagner ba promulguer yango na 3h du matin. Et mutuloko la politique kanambe lelo a komi modèle na bino ya UDPS. Bande konanga vraiment nazo yeba te to solo la neno. Bande konanga ya Kasai. Précisément baluba groupe oyo ba tribaliste o boza ko soutenir Chilombo. Boza vraiment sûr que lelo mona ndeke politique kanambe a komi modèle na bino. Ata son niveau mezo sala bino te tan bozolo ba biloko ndenge na ba réseaux sociaux. Toki kaka musika te parce que massacre au kanamba sala na ba Congo peut-être ezali musika boyebi bango te. Massacre salami na Chimbulu tamsu boyebi bandeko wana te. Massacre sala makana beni 10 jours au jour boyebi bandeko wana te. Kaka na siège na bino ya UDPS. Na siège na bino ya UDPS kanambe aboma 6 personnes. Batumba bango moto. Boyebi batuana, boyebi na ba kombo na ba famille na bango batiki lelo na vie. Est-ce que comment kanambe lelo koza molel na bino bato IDPS? Na ebité soki bozo yoka soni na makambo yo to bosala ngo nanko. Est-ce que vraiment boza sûr Hippolyte Kanambe akoki ko lâcher pouvoir na nzela ba urne? Bandeko oyo bo soutenir ki Fayulu. Est-ce que bo ebité que Fayulu bando sa ba aventure? Fayulu ndenga zawana ye moko eba ke ba élection na kei bako réussir jamais na kacha banzela ba urne. Fayulu ayeba ki yango azaki au courant. D'ailleurs Fayulu asatanda kiteke ba congolais bakoki ko yambaye partout ndengwana. Peuple congolais a manifesta ki présence na makamba Fayulu. Ezaki kanda balingi susu Kanambe te, balingi susu komona ka ba mende te. Nde balobi ke non toko yambaye nanko. Bayamba ki ye po ba démontrer na Kanambe na ba mende ke to lembi bino. Et loko salaki ke Félix a perdre de popularité parce que a s'afficha ki na Rwandais o ya Vital Kamerhe. Bandeko nanga komona lelo bandeko ya UDPS. Groupe wana ba fanatique wana. Bondimi lelo Kamerhe, bomoni Kamerhe lelo a komi solution pour na bino. Est-ce que vraiment bobo sani Vital Kamerhe? Laurent Désiré Kabila. Tango bazoye na ba Rwandais a comprendre que ba Rwandais baza danger pour na ye. Tango ba komi na Kinshasa, yazaki na Lubumbashi, eza un peu parenthèse, nazoye la bino surtout ba dekolanga IDPS, bato baza ba fanatique. Eza un peu parenthèse pour comprendre pourquoi nazolo ba makambo. Laurent Désiré Kabila tango a komi na Lubumbashi, tango ba récupérer Kinshasa na ba Rwandais parce que ba Rwandais ne ba mema ki Laurent Désiré Kabila. Ye mutayaki na bango te ba Rwandais ne ba yaki na ye. Il faut to bon ça langage place wana. Tango ba komi na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila a comprendre qu'a commis l'insécurité, a récupéré tous les ex-gendarmes katangé na Angola. Aye na bango na Katanga, a s'autoproclamé président de la République sans encore à Rwandais. Tango Laurent Désiré Kabila s'autoproclamé président de la République, a dû sentir nae a tcheba ex-gendarme katangé. Pour sécurité nae. Mais Laurent Désiré Kabila, comme il était bête, a dû pouvoir nyoso a pesi na Rwandais. Apesi bango défense, apesi bango sécurité, apesi bango intérieur, apesi bango affaires étrangères, apesi bango finance, apesi nyonso pareil comme Chilombo, azo sali la bino na ba Rwandais mikolo. Mais jour ba Rwandais bazaki na besoin ya po ya Laurent Désiré Kabila. Est-ce que balupa qui est? Balupa qui était? Félix Tshisekedi azali mwana musala ya ba Rwandais. Peut-être ba Congolais musu bozo bati bozo ko quand même pas ko sala ba analyse pona ko mona likambo devant bino. Tant la moni ba Congolais mususu, vous m'excusez, excuse-moi. Tant la moni ba Congolais mususu bazo zela nanga pesa bango vérité des urnes. Mais bandeko. Nanga obozo mona wana c'est une étiquette. Ba Rwandais bazuka ka nanga nde bazo présenter binoye, mais en réalité ce n'est pas nanga. C'est Azaria Suruberwa qui se cache au-dedans de nanga. Oyo bino bozo zela pesa bino ba résultat. Moi nandekete me Ruberwa abombani na sima ya nanga parce que numéro 2 ya Seni ezali motomoko ya RCD Goma. Yeko taza chef nanga. Ruberwa abombani na sima ya nanga me bache munoko nanga ndezoloba na elongi ya nanga. Me maloba o ezo uta na kacha nanga eza nanga e mokote. Pareil comme Chilombo Félix. Bato azoloba o Félix Tshisekedi mais botala Félix Tshisekedi o ya tele makaliboso na bino azoloba. Mais c'est pas Félix. Physiquement, c'est lui. Mais
au-dedans de lui, c'est pas lui. Ba Rwandais de bazolo bana minoko batuana. Que loba boye. Et prévané, bon mon écoute Félix, yemoko a osé même koyebi sa ba congolais a boti quand même courage. Ya koyebi sa bino que non, kanamba zo mériter respect, pe kanamba a commis modèle ya bato IDPS. Ye chilomba commis si mwana ndeke modèle. Bande konanga. Combien de fois to bandaki koyebi sa bino, surtout nga na yebisa ki bino banda kalake IDPS exista kanango te. Ba Rwandais, baza na parti politique mon côté on a Congo bango ba contrôle la kate. Tous les partis politiques sans exception. Tout parti politique. Oh nyonso ça na mabele na sa Congo, ba Rwandais ba contrôle la Congo. Mutu moko ta kokosa oke ono biso parti na biso indépendant tozo bundela mboka solo. Non. Na problème toza na ole na Congo, ba Rwandais ba combattre combat ya résistance depuis la nuit des temps mais ba Congolais bele bozaki kidiba. Tango ba Rwandais ba comprendre que l'élite ya diaspora ils ont continué toujours ko résister. Ba sali ndenge nini ba sombi kaka bato ba sala ba vidéo awa ba komi ko finga bato mususu. Tango ba Rwandais ba moni eza ko réussir te ba sali copie coller ya bato moko bona Kinshasa soit disant ba bundela mboka na terrain. Bomona ki bato lokola ba Eliezer, bomona ki bato lokola ba Mukebai, bomona ki bato lokola ba Daniel Safou, bomoni bato lokola ba qui encore aventurier mususu opportuniste on a qui Jacques Ndala. Tous ces gens-là bah, se retrouvent soit disant bah, opposants, bah, zo bunda na terrain. Mais chaque fois bon on a langage na bango, ceux qui loba, bah beteli bino masolo que Congo n'a pas si bato azo souffrir au monde na souka lango, il faut token de élection moko ezali libre démocratiquement. Mais ce sont ces gens-là bazala qui créés formés par les occupants rwandais. Na kopé sabino exemple moko ya Pasteur Ekofo. Pasteur Ekofo, jour bon mona yé a sali discours a sala ki na église protestante na kacha Kinshasa. Mais Pasteur Ekofo asuka pisiko lelo. Aza lelo en exil. Pasteur Ekofo lelo aza en États-Unis na famille mobimba. Mutu moko te congolais akoyebisa bino ke nga na bundaka na terrain, nazolite na bato na terrain azali visible, azali te. Bato biso to travaillera na bango. Oyo to bundaka na bango baza na Kinshasa, mutu na biso moko te amona na miso ba congolais. Ba résistant oyo baza na terrain o biso to bundaka na bango, moko ta sala ba vidéo. Bon mon exemple non pesa mino ya Eliezer. Eliezer ba Rwandais ba pesier passeport diplomatique, ba pesier na carte bleue ya American Express, ba ticket lié privilège à voyager na poto Eliezer Tambwe. O bino bo komisa ke mwana kolo lopango. De son vrai nom, kombo Eliezer izaka Achille Tambwe. Kombo na ya soliza Achille Tambwe. Mais yé pas ba congolais akoma kinde ko Eliezer. Eliezer aye na poto a se familiariser na bino. Apesi bino confiance bolingi ye bo komina ko kabela ye comme ba congolais bozaka na bino facile à manipuler. Boko taranager facilement. Eliezer tanga se familiariser na bino bo kotisie na kati ya ba cerveau na bino. Après Eliezer a komi ko yebisa bino ke non boyela ba preuve oyo mboka na biso na kati ya occupation. Le même Eliezer a yebisa bino ke po ye Eliezer andima ke mboka eza occupé, il faut amona drapeau ba Rwandais na sol na biso Congo ezo flotter na Congo. Mais lelo Eliezer akendaki ko postuler pour se retrouver déshonorable. Est-ce que Eliezer a senga ki bin autorisation avant qu'il se retrouve déshonorable na pouvoir occupation? Est-ce que Eliezer a yebisa ki bino ke ye azamona kokolo lopango? Lelo to mona ki na campagne ya ba élection na bango ito salama awa. To moni drapeau ba Rwandais. Na ba Rwandais bazolo ba Kinyarwanda. Mais Eliezer a tuna ki bino ke boyele ba preuve mboko za occupé ceux qui drapeau ba Rwandais za na Congo. Mais ba preuve anda osinga yango na bomoni yango ti. Bande ko problème to za nango lelo. Nazoya kuluba guerre civile, guerre tribale moko zolinga et se déclenter na kacha Kinshasa batu bako kufa trop et ça na profit ba Rwandais. Bande konanga ya UDPS ba fanatique ba groupuscule ya ba luba ou ya ba extrémiste on a bazo soutenir Buzoba. En tout cas, je vous demande s'il vous plaît bo sepelane noter parce que Kanambe azana confiance à ba Congolais ta aussi Sabino touche. Félix azana service à ba Rwandais. Service à Félix azana kacha système d'ailleurs comment bino bolobaka ke bobundela ka démocratie na état de droit mais bazo promulguer ba résultat na bino na 3h du matin ba kati courant ba kati internet bino bata démocratie bo sepeli na victoire wana. Ngai personnellement biso na groupe na so CCDP toza ba partisan ba élection te. Fayulu azana kacha service à ba Rwandais, Chilombo aussi pareil. Mais peuple congolais nde azali embourbé parce que bozo yebate bato bino bozo landa bazo servir banane. Lelo oyo toko lingate ba Rwandais ba bénéficier ba profiter na eloko moko boye ke bato abandundu ba komi ko bundala ba luba
parce que ba planifier yango déjà il faut bandana na Kingasani. Batou déjà bazali ba koti donc ba mbororo baza en tenue civile. Baza déjà ko kota ba ko certifier la population, ba ko intoxiquer population. Ba misusu ba kolata t-shirt ya lamuka, ba misusu ba kolata t-shirt ya cash. Groupe mususu ya IDPS, groupe mususu ya Fayulu, ba se retrouver que non ils a détribué bundi na kacha capitale. Aussi longtemps qu'ils ont ba tribu wanate. Na yebisi bino déjà libela plan nini oyo bango bazo préparer parce que batu oyo ba informara biso ba signaler déjà que danger moko ezoya na kacha terrain. Pour na ko éviter danger on est ça maté, biso bateau toza na possibilité ya ko joa message na biso to comme ça na Congo, il faut ko yebisa bande ko ba kota na jewana. Parce que na kacha bandundu ba tribu ezebele, na kacha Kasai ba tribu ezebele. Trahison na kacha mboka na biso ya Congo, ba tribu nyonso trahir mboka na biso. Lelo jamais toko ko akize o bato bandundu ou baluba non. Ba tribu tout est collaboré. Soko ke na ba tribu nyonso ya Congo okuta ba traite baza na kacha ba tribu wana. Donc ils ont un rapport mon côté à tribalisme na kacha makambo. Trahison ya Félix ezali nango normal lelo est commis à la portée de tout le monde. Félix c'est un grand traître. Ce qui bon remonter même na histoire ndenge papa na Yakoufi, bon comprendre que maman Marthe na Félix baza na complicité, mais ba Rwandais ba présenter ki bango plan B, plan A, mais plan B ya ba Rwandais bango ba yeba quitter. Lelo na moni bato IDPS, bon comme ko traiter Soriano Katumbi, aza Zambien, mais mes frères sœurs, tous en ont sérieux. Tous à la nous sérieux bande konanga IDPS, ba fanatique, ba tribaliste ou IDPS. Tous à la non sérieux. Est-ce que vraiment bino besoin de courage à traiter Soriano Kaza Zambien? Tant que biso demandé ko sabino que Soriano Katumbi a un plan. Mais bino demandé ko lobani ni que tozo kosa. Félix Tshisekedi Tshilombo le grand traître de la nation, aloba yango ye moko que non Soriano Moïse Katumbi azana mbongo ye lokola azana batu na IDPS nde basangani. Lelo oyo lokola simbi lisusu te. Bino na bango, bokomi ko traité lelo kamere a komi chouchou na bino ya IDPS. Mais bino moko bandeko nanga ya IDPS avant Genève, na bamir na bino Vital Kamerhe azalaki l'homme à battre na bamir na bino ya bato ya IDPS. Comment lelo Vital Kamerhe bo pardonner pe bokomi ko kumisa ye? Pourquoi lelo Vital Kamerhe bo komisie chouchou na bino ya IDPS, mais lelo Moïse Katumbi a commis l'homme à battre Soriano. Donc bino boza ko embrouiller ba Congolais à cause ya fanatique na bino, boza ko embrouiller toute une nation pour na ba intérêt. Est-ce que vraiment Tshilombo ndenga zawana azana pouvoir na maboko na ye? Félix ndenge ba tshie wana na ba nde ba nommé na ba Rwandais. Est-ce que boza sûr que Félix avanda? Siko soki ba invalider ye. Parce que processus au Rwandais baza nango siko na ba mende bazo kende pona ba invalider ye. Soki ba invalider ye, beaucoup zonga lisusu bobi ke mboka eza occupé. Beaucoup zonga les sous kembo eza na kati occupation. Problème toza nango eza na rapporté. Batu nyonso baza na kati ba institution ya occupation. Batu nyonso bazo benga baza na kati ya opposition. Batu nyonso bazo lo bakifo ba kende ba élection. Tous ces gens là ce sont des traîtres. Jamais mutu moko azali pamba parce que ba yebi ke élection o ezali organisé pa ya mwana wana Hippolyte, mwana ndeke. Jamais kozala na profit ya ba Congolais. Ba yebi yango. Même Fayulu ayebi yango. À quoi ça sert de jouer à tribalisme na kati pour ba Rwandais ba profiter nango? Parce que profiter na kati ya ba maboko ba Rwandais. Est-ce que vraiment bino boza sûr bande konanga bino bato boza ba partisan ba élection? Ezala na kan ya Tshilombo, ezala na kan ya Fayulu. Est-ce que vraiment boza sûr mutuloko la mende akoki kondima kokoma opposant? Est-ce que boza sûr mutuloko la Kimbuta? Mutuloko la Rounce? Mutuloko la Tango Fort? Mutuloko la John Numbi? Tous les criminels ba votu wano bazali tout autour ba Rwandais bakoki vraiment ko lâcher pouvoir nanzela ba urne. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que mende pena lobi que non oui nga lelo na komi nanga opposant? Mais bato na bango moko na ba cerveau na ba ibiki pour ba survivre il faut ba se maintenir par la force na pouvoir na bango. Parce que ba sali ba crime moko énorme oyo bango moko baza conscient ba yebi makamuni ba sali na kopesa bino exemple moko Mikolo Tikoleka. Et ça, un certain général Moko Bobabenga qui est Tango Fort. Tango Fort, à Sala, Kachonaye privé. Donc, Azarana bateau, ya Kangaka, sans justice, na bangwa na yeba, sans l'état, na bangwa yeba. Akena otika bango na demiap. Et ça, n'andeko Moko Boye, Azana demiap, ye, pseudo général, on a Tango Fort, Atika Ekuna, Kombo andeko on a Serge.
azali entre la vie ou la mort. Fuite wana tojiango kaka na kati ya demiap. Ndeko wana depuis tango faible akenda kotika ye kuna ndeko wana tilelo aza sérieusement malade. Tango fora kanga ki bandeko moko boye achaka bango wana basala au moins 1 an na kati ya demiap bauti kukufa bazaki 6 personnes. Bakufaki auta kokunda bango na cimetière ya Kitambo na Butu. Boza cirque ba crime bato wana basali bakondima vraiment ba livrer pouvoir na nzela ba urne. Tango bozolo bakeno mboka na biso ezana besoin to kende ba mes chers frères, vous avez essayé 3 fois nzela moko oyo bozo réussir te, mais à quoi ça sert bo continuer toujours ko kena kacha banzela wana tango bozo tuna biso ke bo sala nini, mais situation ezana ngo simple bozo na nous conscience il y a problème to zanango et bozo la constant bobina kabina te soki ba politicien ba na gauche bino nyoso boke na gauche. So ba politicien on a baye na droite, bino so boké na droite. Mais à quoi ça sert bozo landa baton si longtemps que bazana service à Barwandé? Tant que toujours balamino que bo région de révision na résistance. Batum so bazo tunao, bongo résistance dans notre région dans les réseaux sociaux. Et bongo ba politicien na bino wana bino bolanda. Bolanda bon pe kana ba réseaux sociaux. Ba politicien o bino bozo landa wana o bazana service à Barwandé. Bolanda bango wapi? Na réseaux sociaux non. En plus bozo soutenir biloko oyo, bino moko bozo na pouvoir pe bozo na droit na ngote. Hippolyte Kanambe penande nga zawana asali sibino ba élection. Après ebisibina bi bon d'accord ça va nga na moni na zui na nga été na bimisa ki dauphin. Après bon ba élection yango wana na tiki pays nga na boza sur vraiment Hippolyte wana mwana ndeke. Autiki le pays na nzela ba élection. Tant bozo tout na ce que to sa nini. Mais tout d'abord bino moko no ba congolais bozi no problème na bino sérieux bozi conscience à problème na bino. Tout ça mon ça tout ça les belé. Makambo na ebisi bino oyo nga na vandi na Kinshasa te na minicho naza quelque part, mais tozolo ba makambo pona nini po bateau tozo fonctionner tozo travailler na bango tango bazo pesa biso ba indice tozo prévenir bino pona bozala ozage comment toko kendo sala po tozo mboka na biso. Mutu lokola Félix ba nommé ye na mwana ndeke na Hippolyte, mais ba fanatique bazo sepela bo sepela pourquoi est-ce que ba ebisi bino vraiment que mwana ndeke akoti que bino pouvoir en nzela ba urne bandeko eloko ngana koloba eloko pena ko répéter ko yebisa bino kake ba oyo ba yebiki problème wana ekozala résolu jamais na nzela ba urne botika biloko oyo bozo sala même na ba réseaux sociaux nazo mona même bandeko mosusu ya baluba bozo sala ba vidéo bozo ba keno bo gagner et comme tour na bino est-ce que ils a problème ya tour ils a problème à tour ta problème na sono no to sikola na no mboka ezonga na maboko na biso ba congolais soki mboka ezongi na maboko na biso mutu na mutu siko akoluka eloko nini ko sala po makambo isila botande ba Rwandais ba oboma ba congolais. Félix Pena abosani ba fausse commune na Chimbulu na Kasai 81 fausse commune na Chimbulu ba congolais ba massacrer bango na ba Rwandais, mais lelo mutu lokola Félix Tshilombo azolo ba ke Kanambe azo mériter respect par ba congolais. Quelle insulte! Quelle insulte! En plus, si bino ba fanatique, boza ko appuyer bozo bandengwana. Est-ce que vraiment bolingi Congo? Ce qui vraiment bolingi Congo, langage ya Félix, est-ce que vraiment beaucoup qui ko accepter un peu ko tolérer yango? Bandeko na toujours ngano simako. Félix yé moko ebisa bino ki asala ka cop na ye. Badi banga jour ba nomaka badi banga premier ministre. Muta informa ki badi banga ki oza la premier ministre. Eza Tshilombo. Na butu ya le 30, le 31. Félix bazalaki na ndako. Bazalaki na ndako Fortis bakendo sani. Boy skenga eza ba communication. Bazalaki na ndako Fortis bakendo sani. Kamere bazalaki na ndako Fortis na Félix Fortis Fortina alias Before bakendo sani na ndako Before. Na nuit ya le 30 au 31 Félix bakendo sani kuna. Avant de promulguer les résultats, il y a soi-disant élection na bango. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Tango Fort, John Onumbi, Baran sous tous les généraux, il y a mon andeke. Staff nyo so ba Rwandais, ba salaki réunion Butu Mobimba pour ba sa biloko wana. Plan ni bazaki nango. Est-ce que Nanga Zali vraiment président Asseni? Non. Ba Rwandais ba comprendre comment va fonctionner. Parce que ba Rwandais les loso ba zui congolais moko ba les devant bo ganga. Problème là, c'est un problème à tribalisme.
Et le Congo nazo senga na bande konanga ya ba tribaliste o ya baluba o ba ozo kota na je ya koluba ke o ba lingi biso baluba te botika biloko wana eza na rapport moko te na problème ya tribalisme. Tshisekedi na 2011 ba congolais presque tout ba soutenir na bango ye atanga ina boyaki na yebisaki ke tata o yazo kosa za aventurier za escroc. Mais ba congolais mingi ba soutenir ki tata wana na suka langa va trahir bango. Félix aussi pareil. Bato ba boyi Félix na ba discours na ba langage na parce que monoko na ende ezo la ki sabatuke qui est Félix Tshisekedi. Ils ont un rapport ya tribalisme na quantité. Bato o balandi Fayulu. Peut-être ba congolais le quoi bazana ba suiviste. Balanda ki Fayulu ka pona ke non. Bon, le ko la caméra po et le ko baby Seli Félix za présence à caméra na pembeni na ye. Caméra na pembeni na Félix. Ayi ko sala nini? Bino moko bato IDPS pona bino caméra za kilo mabattre. Comment les lobos se peignent na caméra? Et politique kanambe a sali plan na bien. Ba Rwandais ba yebi comment baza ko anticiper. Ba Rwandais ba yebi. Ndenge ni tokoki ko anticiper pour to sala likambo et réussir. Ba Congolais ndi boza ki diba. Chaque fois ba Rwandais bazo planifier ba plan na bango zo réussir. Bo yebisa nanu biso opposition na bino bo soutenir ka bolanda ka wana. Combien de fois ba opposant na bino wana bazu décision moko ferme et politique kanambe na gouvernement na bango occupation et région de ba opposant na bino wana. Ceux qui vont baza na kati opposition. Bon, baza ba opposant te, bazali ba accompagnateur. Parce que chaque fois bazo ya ko sala ba aventure na mona ba Rwandais, mona ndeke toujours aza victorieux. Problème toza lango sikoyo bazo planifier plan mikolo oyo ndenge toza lelo samedi, baza na plan moko machiavélique contre peuple congolais oyo surtout aza na Kinshasa que massacre moko ezo préparé, ils a déjà ko se préparer ba Rwandais déjà bazo planifier yango. Bazo sali sa ba t-shirt moko na 10e rue. Ezalaki na parking ya Savimbi ya Kala parking donc entrepôt moko ya Savimbi ezaka na 10e rue côté bazo sali sa ba t-shirt wana et kozala ba t-shirt côté oyo ya batu ya la moka côté mususu ya batu ya cash mais ekozala population ya vrai population akoya kokota na loyenge parce que ba Rwandais ba étudier ba kinois comment ba fonctionnaka ba yebi ke bango so ba sali plan machiavélique na bango et ko se retrouver lokola deux camps. Tant que vous filmez ngo bima na ba réseaux sociaux au mona ke o baluba na bato bandundunde babundi aussi longtemps que ba Rwandais ne ba bomba na serwana bazo provoquer le ko wana pour bango ba profiter na balkanisation ya mboka na biso parce que ba Rwandais ba essayer plusieurs fois ya ko étouffer combat résistance bazo échouer ba moni que place ba koki ko réussir ba sala trouble moko boye soit disant des tribus bundi na kati ya mboka na biso bande ko makambo na zo sabino ezali très important to fungwa na omiso. Soko moni mutu moko boye azo sala ba aventure ya ko bimisa mo ya tribalisme même na réseaux sociaux il faut zontia nzela parce que na Congo to vandi banda kala to yebi ndenge to koli na kacha mboka wana na Kinshasa to yebi keso ba bengi mutu muluba atala mulubo eza normal atala muyaka oyo eza normal e bandaki kozana na Kinshasa atala mu Congo oyo eza normal mais comment lelo ko benga mutu muluba e komi oba fingi biso ko benga lelo mutu abandu de komba fingi biso to yeba ki yango ke tala muyaka oyo na Kinshasa c'est qu'un gire te comment to komi lelo na poto et comme un gire donc ba Rwandais problème na bango bazo profiter na séparation ba congolais pour na ba balkaniser mboka na biso bino boza sur ba militaire o mona ki mona ndeka déployer na kati ya Kinshasa ba misusu ba na ba train ba misusu ba na bateau pour kanamba tikela bino pouvoir na nzela ba élection boza vraiment sûr que Hippolyte apesi bino pouvoir na nzela ba urne mona ndeka ko lâcher pouvoir na banzela ba urne te ba Rwandais ba yebi yango ke bazo linga ko perdre pouvoir na mboka wana ti biso tozo yebisa bino boye biso ba résistant précisément biso na groupe na so CCDP combat na biso tozo bunda ezali te ke ba pesa biso vérité des urnes non tozaka kuna te combat na biso tozo bunda grand frère ya Rubero oyo ba noma chef coutumier na Minembo il faut bima na Congo Hippolyte Kanambe akozala te photo boma ye po albomi biso trop akobima te Moïse Nyarugabo Bizimakara Mweto Batuwana il faut bazala na Congo te eza combat na biso to salaka komona lelo mutalobi ki azala ki résistant azo sepela na ba résultat ba élection oyo ba Rwandais ba nommé Chilombo là ça c'est grave. Est-ce que combat na biso tondé ko sala ngo po ba Rwandais ba vanda ka na mboka na biso bazo continuer toujours ko gérer ba institution mboka na biso après ba pesi marionnette moko boloko Félix azala soi-disant président na bango. Ça n'a rien à voir na combat na biso tondé ko bunda. Combat na biso zala ki te ke o et toujours c'est la vérité des urnes nanga a promulgué na gagné. Est-ce que ba biso bino ke nanga wana existe là? Combat na biso zala ki ya ba élection te
bato babandaki ko étouffer combat et résistance et ça là qui ba soi-disant politicien wana bangonde chaque fois bandeko il a mis le discours à l'okuta bazo désorienté lit ya diaspora okomona mutayebi sibino ke ono ngala zali opposant nazo senga peuple boya ko soutenir ngana za candidat ba élection mais bozo bandeko comprendre que ba ko sabino est-ce que combat na biso vraiment to bandeko senga mona wana Hippolyte a organiser ba élection est-ce que Hippolyte Kanamba a besoin d'organiser ba élection pour bosa na oni bandeko eloko na kosenga na bino bato belo bazo soi-disant bazo bela bato bele ba komi ko sa ba tension bato bele ba obi que ba piquer ba crise bo se calmer problème toza nango sikoyo IDPS e bimi na combat oyo ba bandeko kosa parce que chaque fois to bandeko isabino que IDPS azo collaborer na ba Rwandais IDPS azo collaborer na ba Rwandais azo freiner libération ya mboka bato bakoloba oh non eza jalousie ainsi de suite lelo IDPS bango moko balobi ke balongwe na bango combat ya IDPS esili po ba fanatique ba tribaliste baluba wana mususu balobi ke combat na bango esili po bazui pouvoir lokola bazui pouvoir bakei siko na kati ya ba institution bapaya biso siko totikali to bunda combat na so malamu parce que Hippolyte Kanamba il faut akende système wana il faut kweya ba mende il faut ba za souté comment bino bolobi ke bo gagner ba élection mais lobi bo komona mende ako se retrouver toujours ministre na kati ya gouvernement na bino est-ce que bo sali lokoni bo komona isusu kinke mulumba a se retrouver sous ministre bo komona isusu kimbuta a toujours na kati ya système mais à quoi ça sert beaucoup ça ba congolais ke bando bundela mboka système on a toujours bundisa il faut écrouler batouana nyonso ba faire partie na kati système oyo ba massacrer ba congolais jamais ba koki ko exister encore na kati ba institution et ça combat biso to sala comment bino moko bozolo ba ke batona bazaki ba assassin lelo oyo bo pardonner bango en plus bozo pardonner bango nana pesi bino aval na autorisation ya nani ke biso to limbisi bango nani atindi bino bo limbisa ba assassin wana bato ba silisi biso na koboma bozo limbisa bango na facilité na autorisation ya nani est-ce que bozu procuration ya ba congolais tout ça ka fanatisme nde osa bino nana pesi bino autorisation bo limbisa ba criminel wana mutu lokola Kanambe bokomisi Kanambe exemple bande konanga IDPS na yebité tam so boloba ke odanza kana na IDPS bon en tout cas so bolobi na bino na ninga na tout la question hein? Comment Hippolyte Kanambe a silisi biso ba congolais dit bokende no na village na ba Congo côté Kanambe aboma 4000 congolais na butu moko boloba ke bolimbisi Kanambe bokende ata na famille ya Russie boyebisa mwasi ya Floribert Chebe ya mama ani azaka na Canada boyebisa ye ke bino bolimbisi nani mwana ndeke na John Numbi est-ce que vraiment bozo yoka soni te bande konanga ya IDPS ba fanatique est-ce que eloko nini ezana mitu na bino lokoso ka ya bokonzi lokoso ya bokonzi nde komisi bino tina niveau wana ya koloba yango devant tout le monde que bino bato IDPS bolingi na bino makambo te bolimbisi mwana ndeke ah mais état de droit ngo ezalaki nde ya kolimbisaka ba Rwandais ba criminel en tout cas ba congolais ba yebisi nga na yebisa bino ke bango balimbisi Kanambe te na gouvernement wana mobimba parce que ba congolais ba pesi ngo autorisation na yebisa bino bato IDPS ba fanatique ke balimbisi bango te peut-être limbisa bango te yango ndenga nazo sala appel na bandeko nyonso ba congolais o bazali partout na 5 continents boyeba ke combat na biso ya résistance siko nde bongi IDPS abandaki ko embrouiller combat oyo lokola IDPS abimi ye moko bakei na kati ya ba institution bazalaka déjà na kati ya ba institution mais babandaki ko kosa ke ba obundela peuple nzoko bazaki na kati lokola IDPS abimi na kati ya makambo oyo totikali siko biso moko tango bande komona toza ko attaquer Palou te to bande ko attaquer Palou te parce que Palou akotaki na kati ya ba institution ba Rwandais sans akosa peuple congolais kizenga tekaki na mboka na ye na moyi alobi ke non ngala lingi na zanga na ba Rwandais akei lokola IDPS pa koti na kati ya ba institution lokola tozo bundisa ba Rwandais na système wana ba mende na ba kimbuta basali toko bundisa bango nyonso pareil botika kokosa la tribalisme botika kokosa ke o bato balingi biso te non 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 na kati ya mboka na biso ya Kisasa soki ezalaki ofingi otala muyaka o mutapusu ezalaki nango normal na kati ya Kinshasa tanto zokola atala muyaka bayaka bazaka batapusu jamais komona muyaka silika soki pomonia escroc moko bo escroquer le panga bato muluba ezalaki normal parce que to yebi ndenge to vandaki na kati ya mboka wana soko yoki mutu moko escroquer le panga bato za muluba mutapusu moko yibi bafufa bato muyaka c'est normal comment les lobo monango comme péché
Comment les lobos monango commis péché? Bon, commis qu'on s'est victimisé. En plus, pesa batunyo sauté. Bande ko mingi baluba balingi angote. Kaka groupe moko ya moke. En plus, ba Rwandais ba profiter na likambo. Même dans les réseaux sociaux, oh nyoso bozo mona ba faux profil, ezo ya ko finga, eza ko boaka moto, bazo cha essence na makamba tribalisme. Soko moni kombo ya muluba, ke ba soko yebe longa mutona te, eza Rwandais mutazana sima faux profil wana. Ba Rwandais ba bomba ni sima ba faux profil na kombo ya baluba. Bande ko nanga ba kasayen, surtout baluba parce que kasa ezaka baluba te, surtout baluba nazo supplier bino. O yazana conscience. Azo mona danger en face na biso. Kokota na jeya wana te. Mutu mongo tazwa téléphone na ye avant na Canada, avant na Belgique, avant na la France. Azo benga yo, o monde bazo attaquer baluba te yo zolo banini kota jeona ndeko kokota te. Eza grave. Ezali pour l'intérêt ya mboka te. Bande ko nanga pe mususu o ya bandundu. O bozola na fayulu kaka poza mutu bandundu. S'il vous plaît. Bobima na kacha makambo wana. Tozana a besoin ya ba tribaliste te, tozana besoin ko sauver mboka. To vivre mingi na ba aventure. Bolanda biso bandeko. Vérité biso nde to loba kango biso ba résistant. Mutu nyonso aza résistant da otambo la vérité. À part biso nzambe ne mutaleki biso na vérité. Bokota na ba je wana te. Yo za mutu abandundu to za soki mutu abakata soko za soki mupende soki nani mutu mwa bengo na telefone o monde bazo finga fayulu te il faut kota non bandeko nanga botika biloko wana ozape muluba ovandi boye mutu moko zo bengo na telefone azo sa oh non il faut kota tala biso baluba to komba victime ndeko kokota na je wana te s'il vous plaît ezali pona ko sauver mboka te biso ba mususu to sala combat te pona ndeko to sala ka combat pona Congo mobimba parce que ba Rwandais bazo linga ba profiter na kati ya biloko oyo. Ba Rwandais nde bakozala ba gagnant. Combat na biso ezalaki ba élection te. Combat na biso ezali vérité des urnes te. Combat na biso il faut ba Rwandais oyo ba se déguiser comme ba Congolais ba bima na Congo. Biso pe to vandi na ba mboka ba paya, mais to bomba ba nationalité te ba identité na biso to bomba yango te. Comment ba kamere baza incapable à kondima devant tout le monde qui est dans Rwandais. Comment ba tout lokola ba Ruberwa ba Bizimakara Laurent Désiré Kabila tanga lobi baronde bazonga bango moko bakima bango moko mutaluka ki bango te bakimi mais lelo bazana kati ya Congo bango bato bazo diriger bango bato bazo nommer ba ministre mais comment bato wana bazo continuer ko vanda ngombo kana biso bino bolo bakeo to gagner ba élection est-ce que mutuloko la Rubero akobima na mboka na biso na nzela ba urne mutuloko la Deogracia Bugera akobima na mboka na biso na nzela ba urne bande konangai s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bokotana, j'étais plein à Rwandais et ça m'a mingi, surtout na Kinshasa. Basali déjà ba t-shirt, il y a des camps, bino vous savez bangote. Batona bako bima ba massacre bako lata ba t-shirt, ba msusu bako zala côté à Félix, ba msusu bako zala côté à Fayulu. Ezali plein à ba Rwandais. Nazo yebi sabino makambo ezali très important. Eza plein ba Rwandais po ba la kisana mokili mumbake no ba Congolais bango moko alingi te bazo bunda ba tribu ezo kabwana bo biso pe tomoni bo biso pe tozi ko na biso parce que minembo déjà comme territoire okomona ba tuti oyo bazana minembo ba ko sala déclaration officiellement que bango ba longo na mona Congo plein ya ba Rwandais eza depuis 2004 et loko wana nde kutaki liwa ya général Mbuza Mabe soki bomona général Mbuza Mabe akufa eza pona eloko wana soki lelo ba minembo ba commission ba territoire ba Rubero a nommé ndeko na ye propre chef coutumier ezalaki plan ya balkanisation balingi ba profiter nango à cause ya buzoba oyo ezoleka na ba réseaux sociaux ke bato balingi baluba te muluba mususu kuna bo mona ya sali video azobina mususu asukoli miliki mususu azana voiture azofinga pona nini bozo kota na baja ba Rwandais ezo servir ba nani ezo servir ba paya oyo bazolinga ba diviser mboka. Ba Rwandais ba comprendre que tout ça na manque à patriotisme. Congolais lingi mbongo, Congolais za sérieuté na makambazo sala. Surtout na combat oyo komona lelo muta lobi gauche, lobi mutakei na droite, batu bazo bina batu bazo kende par-ci par-là. Manque à constance, ba Rwandais ba profiter nango. Tout on ezali ka pour l'intérêt na bango. Et loko ka na kosenga na bandeko, to zonga biso nyos tout na kati idéologie résistance. Loko la balobi ba ke na cour constitutionnel na bango ezaya ba Rwandais. Bobeta makambo wana karapo boko bela mwana ndeke avaba kende ba élection ezaka parenthèse peut-être bobo sana kiango a changer ba juge nyonso ya ba cour na bango wana suprême na ba cour na bango wana a changer ba juge a nommer 9 juges ye moko kana ba nomaki bango mais zaki déjà loko moko aza déjà ko planifier ndenge ba ke na cour suprême na bango wana na cour constitutionnelle na bango wana
peut-être bako annuler ba élection bako yebisa bino que non le quoi to annuler ba élection to sous na mbongo te boti que la biso 3 ou 4 ou 5 ans pour tout travailler sous ensemble tout ça la siko gouvernement union nationale pour tout préparer ba élection moko crédible et transparence ba vandi sous na pouvoir boko mona kaka ba politicien o ba kotisi bino la ventile bo bunda bo swana bako kote sous na kata gouvernement na bino sko botika na soni. Parce que bango ndenge bazawana bazana plan ya kosala gouvernement mosusu bazoni nga kaka ba annuler ba scrutin na bango wana po ba yebisa bino ke lokola mbongo ezate to sangana siko to sala gouvernement moko ensemble pour tout travailler lisusu to bande to kosala mais bino bato bo swani a bo fingani ba misusu ba koti na jia ba tribalisme bozo monter botika na soni to kota na jia ba politicien wana te bazali na service à ba Rwandais mes frères sœurs bazana service à ba Rwandais mutu moko tako sabino ke oya no bango tout pasteur Ekofu na ibisi bino ngo tout à l'heure pasteur Ekofu a lobby polele devant tout le monde ba Rwandais batika vanda na kata Kinshasa te et bon pourquoi batika ba wana musuba vanda soki boko comprendre discours na bisote et que ça la passe donc bo sali erreur wana 3 fois 2006 2011 2018 là on est assez botika no biloko na bokota siko vraiment na idéologie tout comme un discours moko ata makamu biso to sala tolingi pe kolobango te mais bon comprendre que mboka ça na problème ya ba élection te changement ya Congo et que wuta na ba urne te vérité des urnes sala makana mboka oza occupé te na mboka oza na dictature là bokoki ko parler vérité des urnes mais et pas na biso to na problème ya occupation à quoi ça sert bosenga vérité des urnes et zo servir nani nazo sala appel na bandeko nyonso ba groupe ba résistant ezali boyebi biso pe na CCDP to na besoin ya ba adhérent boya combat esenga ka mbongo combat esenga ka idéologie combat esenga ka stratégie soki biso ba msutu tikali ko loba boye ezali ka poto bimaka déjà ya koloba soki na yeba ki ke ba congolais ba ko se comporter le boye peut-être ngana zala ya komona na miso ba tuti ngana sana mulili pona bundela mboka bien po formule ya trahison et pas ya ba congolais na kacha makila ba congolais quand place où on promettre quelque chose, azota la danger à l'obité. Botala depuis 97 il est l'eau. Banao ba botamani na 97 98, les lots bazana ba 21 à 22 ans. Donc génération les a sacrifiés. Il faut bisonner to sauver banawana. Ba shege na ba kulo na bozomo na lelo. Eza banao ba botami tango occupation ekoti na mboka. Lelo banawana baza sacrifiés. Est-ce que beaucoup que les bango mawate? Comment Congolais côté kamboka na cause na manque de patriotisme? Congolais zote kamboka ka pona promesse. Le lot moni ndenge IDPS a fabriqué tous les criminels. To moni IDPS ndenge a blanchir ba criminels nyonso ba bomi biso. C'est l'IDPS. IDPS a blanchir Soriano Katumbi, a blanchir Kalombo, ba Mozito. To moni oyo nani Pierre Lumbi. To moni mutu lokola Kingwa Kumonza, c'est toujours IDPS. Tala makambo nini IDPS a sali biso. Bota la situation tozala ngo lelo bandeko. Beaucoup de gens souci à mboka, cause la non fanatique ya motuté, cause la fanatique ya tribune na yoté, parce que tant sous tribune peut qu'on me mona danger. Profit wana ezayi pa ya ba Rwandais nde bazo profiter nango. Et loko na kosenga na bandeko, to zonga biso nyonso na kati ya résistance. Soki boyoki bomba ke na cour constitutionnelle na banko déposer soki ba biloko na bango na papa ba sala wana. Bo kipe yango teza aventure. Plan na bango ezali ke batindi bango pa ba Rwandais bo kende na cour constitutionnelle à partir ya kuna ya cour constitutionnelle ba ko invalider ba vote na bango nyonso oyo après ba ko se réunir ensemble ba bon to ça la gouvernement union nationale pour to kende siko na transition moko ya 4 ans ou 5 ans pour to organiser ba élection moko ezali bien bazo ko sabino ba congolais intérêt na bino na kati ezate bato ba ko se retrouver toujours ba lia mo ba miette ezaka ba politicien wana bino bato bozo swana libana na bino bato bo bebani bo fingani ba misusu ba komba binemi bo suka wapi. Profiter bango. Bango nde bako profiter nango. Bande konanga mususu pe oyo ya bakasanye précisément ba luba ba fanatique. Obo sala ba valise. Bo sala nono ba valise te bo kilo kangama na Kinshasa. Ba Rwandais bazo simbisa nde bino touche. Oko sala valise bo futi ticket na ozuna ba nyonga okomi kuna chilomba ngo pe akomi pe mokonzi pete. Yo ko suka wa ozonga o rembourser ba dette ozwaki. Ndeko koma ozo sala la makako azali kolona nzete yo ozo sala la musaka na siao. Bato IDPS bandeko. Beaucoup mi ko sepela na place beaucoup ko sepela te. Il faut boba nano ko vanda ko sala ba analyse. Comment muto a teki mboka na niveau yo? Comment Chilombo a commis mboka ti na niveau yo? Dit comment on a déjà Félix a lobby que Kanamba za modèle ba congolais. Mais ça c'est très grave. Mais on pensait peut-être conscience amener ko sala. Na ebité tu sais que na loka ki bino na niveau ni.
kolokango tiseke na lokai bino ngana ezolekelanga comment Félix ye moko alobi ke non Hippolyte Kanambe aza modèle pona Chilombo alimbisi mwana ndeke usurpateur kanachien bino ba fanatique ya bandeko na ngai ya bakasien baluba bozo continue ko soutenir Félix vraiment massacre oyo Kanambe asali na mboka wana Kanambe a chosifié a piétiné ba congolais na Chimbulu ba bomi bana mike bakuti mwana mususu mama za ya kokufa mwana 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans ba Rwandais ba pelisa ki moto bazo boaka batu vivant na moto na Chimbulu na Kasai. Mais ça c'est très grave. Tango Hippolyte Kanambe moni ke non likambo oyo komi show moye ba continuer ba fausse communauté ba lobi batu nyonso bo bana mike nyonso bo kuta ba traîner na zamba bo renir bango nyonso bo pelisa moto ba sali yango na Chimbulu na Kasai ba sali yango Kanambe a comme le partenaire à IDPS. Pourtant, je suis beta 7 minutes à IDPS. Fayou le coup n'a occupé été parce qu'il n'est pas dans le système. Mais comment on a un langage à Félix et ça grave. Hippolyte Kanambe a bomi banamike na moto basala ngo na Chimbulu. Et ça biloko tozo ngo na se. Biloko tozo ngo na se. Ba renir banamike parce que ba kutak déjà ba maman ba papa bazaya kokufa parce que massa si so déjà zo moto na niveau 1 mètre 1 mètre 20 1 mètre 30. Moi non déjà ça na moins de 1 mètre à koufate et ça ndengwana na tactique bana wana bakuti bango bazolela mama za ya kokufa mwana zola musa mama zola mukate ba Rwandais ba pesi consigne bo récupérer bana wana nyonso ba pelisa moto makambo na zo sabino eza salami ba pelisi moto na Chimbulu bazwi bana ya mike bazobwaka bango na moto na ba Rwandais Chilombo azokindolo bakekana bakomi partenaire na yebite bandeko nanga Kasai surtout baluba groupuscule ba tribaliste wana bolimbisanga est-ce que bozo raisonner ou boza bandoki comment boko kondima biloko ndenge wana Chilombo abimisi yango devant tout le monde boza ko accepter yango pe bomoni yango eza normal. Est-ce que biloko boy vraiment toko lo bangote dans nzela ya ba élection boko jouelo ko mokote dans nzela ya soi-disant vérité des urnes ba kopesa bino yango te botika na bino ndenge na moni ba mususu ba osala ba valise oko sala valise oko koma na Kinshasa mbongo ko futela ezala te mbongo ko zonga pote ko zala te boko bamba ba chaussure kuna surtout soko za nango ebele te tango zonga ko tona nzala wana boko kemba eloko moko ezate Rwanda ko libérer mboka na biso na ba élection te na leli ko mona bandeko mususu ba sala ba video ba bike tour na biso mususu azo wanga na ke Kanamba makambo Kanamba za Rwanda na ekomi makambo na bino mususu kuta benga na téléphone ya odo to tikeli bino Rwanda na biso to komisie congolais mais ozata na solité vraiment est-ce que ngam na bota Kanambe poza la Rwanda bandeko na moni na souki apo biso pe to ki réunion na biso CCDP biso na kati ya groupe na CCDP tozo sala appel na bandeko nyonso CCDP za na Belgique CCDP dans la France, presque Mobimba, tous en Saint-Étienne, tous en Lyon, tous en Rennes, tous en Paris, tous en Lille. Tous au sein de la Congolais nyonso au bazana diaspora, tous en Canada. Tous au sein de la Congolais nyonso au bazali partout. Bandeko, ce qui vérité et ko bimana monoko na biso te to sauver mboka te. Vérité zali ke Congo za occupé. Mutu moko te aya kokosa bino ke o biso tozali soki ba politicien biso tozo kende soki vérité des urnes biso to kenda ba élection et ko changer rien vérité zali ke bo rejoindre résistance pour na do sauver mboka na biso ba Rwandais ba ina plan ya ko libérer mboka na nzela ba élection te ba kotika mboka te po ba yokeli bino ma beaucoup fi mingi non plan na bango zali ke batika la libela bato bazo sala ki système ana et perdire na mboka na biso ezali ba politicien o bino bozo soutenir il faut botika bango. Il faut botika bango. Bandeko nanga ya bandundu. O baza ba fanatique ya Fayulu. Surtout na bandundu boza pena ba fanatique te mais boza ba suiviste. Il faut na mais quand même ko décrire en bien. Bo bima na makambo wana. Muto abengo te na téléphone ko tala ba ofinga so ba tabandu na baluba kene po finga baluba non. Bandeko nanga pe ya Kasai, surtout groupe o ya ba fanatique luba. O bazo soutenir Chilombo le grand traître de la nation. Bandeko nanga bo bima na ba jewana. Ce qui m'a dit que tala bazo finga baluba to komba victime il faut que telema ndeko kokota na kacha jewana te ezana pona intérêt ba Rwandais Chilombo tanga te kamboka wana azo te kango tazo penser même pas na baluba te ata bino bato bozo sepela bozo bina wana so qui peut akovanda na pouvoir ngo parce que au moins akovanda te au moins 20% vanda été 80% au vanda te 20% d'agovanda so qui peut akovanda na pouvoir wana ta musu yo muto bini mutu wa shawa
okangi loketo no mulu mobali akomi lokola mwasi danser akomi ko balola loketo lokola mwasi mais Chilombo a pensé même pas na yo hein akolia mbongo na ye moko nde d'ailleurs ye moko pa lobika sala la cop tiko muta zo sala cop yo linga pesoni et vous ala malamu mingi bolanda résistance bozonga la résistance et loko kangai na koyebisa bandeko boyebisa Jean-Pierre Bemba abima na kata ba institution wana boyebisa Fayulu abima na kata ba institution wana parce que nanzela ya nanzela politique nanzela ba élection nanzela soki biso toza na terrain tozo bunda et ko résoudre problème te lelo tout le monde bomoni ki za vrai makambo atato bande ko yisa bino ngo kala bande ko boya mais lelo bo comprendre que makambo is vrai boy senga na bango parce que Félix Moya bimeza te po azata bao ba Rwanda ba kangie ba singa partout bazo benda ye azan eloko kusala te d'ailleurs IDPS Kalev aboma yango kala etikala nango étiquette eloko ka tokosenga bino boyebisa na ba politicien wana babima na kati ya système wana lokuta poto sauver mboka ekozala malamu mingi soki tokosala eloko obiso tozoloba lobi tokolela isute mutu oyo ayaki na minduki mutu oyo ye moko ayebisa bino ke nga avana longwa awa il faut bal na mutu na nga bino bozo kenene na ba élection bino bozo loba ke a respecter constitution a respecter vérité des urnes est-ce que boza sûr mwana wana Hippolyte mwana ndeke usurpateur oyo Chilombo a commissaire partenaire na ye boza siri pena usurpateur Kanambe akoyebisa bino ke non ndenge na zabo na komi partenaire ba congolais nga na tiki nanga bobima na kati ya sentiment bobima na kati ya tribalisme bobima na kati ya régionalisme bobima na kati ya fanatisme ndeko na nga yeyo boye botika biloko wana ekozala malamu mingi soki bobimi nango bo couper ba cordon wana eza ko lier bino na ba politicien Jean-Pierre Bemba tika Soriano Jean-Pierre Bemba tika Soriano bako zongi se na Congo na facilité mais yo ba Rwanda bako boya ozonga Jean-Pierre Bemba oyebi ba Rwanda bako boya yo zonga oyebi yango mais Moïse Katumbi Soriano bako zongi sana bango ye na calmement pas zongi na vandi mais yo Jean-Pierre ba zongi sauter boyebi bato tozo bundisa boyebi bango bien pourquoi bozo linga kobima na kata ba institution te Jean-Pierre démissionné non pe ko za sénateur te Fayulu bimisa eside no na kata ba institution wana bimisa yango parce que bino nde bozo sala ki ba Rwanda ba bombana lelo oyo ba Rwanda nyoso ba komi na ba tayi DPS et bongo nazo yebisa bino lisolo yo ndenge ba signaler biso ndenge ba Rwanda bazo seka ba tayi DPS ba sepela ba Rwanda bazo seka bino grave surtout bato ba sali ba vidéo ndeko oyo azolinga sala valise kene mbangu na kisasa eza conseil gratuit c'est à prendre ou à laisser keba ko kene mbangu te parce que okoma kuna ba invalider Chilombo yo ko mona pote komeli ke musika keba ko kene no mbangu te parce que eza libération te eza nango façade bokeba et aux amalamu mingi na remercier ba résistant nyos tout sans oublier bande kwa Cape Town na yebisi bande kwa Jobour on a mona ki bino na 4h du matin bobimi bozo bina bande ko eza Sony comme on a bino bozo bina ke Félix a commis président Félix a président ba congolais te jamais ba Rwandais ba ko céder mboka na so na nzela ba urne eza Sony mingi comme on a niveau bino bosali mais et ko zala malamu mingi tam sous conséquences pe côté ya bino tant vous comprenez que ba invalider dossier na bino ba élection wana tant vous zonga na nzela bo comprendre que pena makambo eza malamu ndeko yozo tuna solution za nini solution zali yo non comment juste comment constant zala déterminer solution ko monana parce que bino bo tuna la solution na ba réseaux sociaux mais tant bo kota ki na gère ba élection bo soutenir bango ba to ba élection solution ni bango ba memeli bino parce que yozo tuna solution c'est vrai solution yozo tuna solution peut biso peut do luka solution ya pe ko salama mais tant yo kende ko soutenir ba politicien wana na nzela ba élection na bango otuna ki bango solution so za nini parce que les loba tchebino na kao les loba komi contre mire est-ce que ba politicien ou bien bolanda kala ba possible solution comment yo ko tuna résistance solution za nini yo déjà yo moko no banano ko telema na place moko comment ba congolais ba ko za la constante congolais pour ça la constance ça péché même na niveau de résistance au moment où monter bino que l'on a résistant le moment que soutenir politicien mais ça la manière par comment bo luka libération na batondeng wana libération ya kana bato baza sérieux oyebi ke oyo ezali occupation to kobundisa na formule oyo na pesa exemple on a tout le temps musulman soka ki na kacha mosquée atazali milliardaire libanda soka koti na kacha mosquée akota na kacha mosquée pieni atazali respecter libanda mais soka komi na kacha mosquée okuta musulman longoli ba chaussure na ye akokota pieni c'est ça l'idéologie bino er moko bolobi omboke za occupé er moko ke yo toke ko soutenir ba élection
siko bozolinga solution ngo euta api même nzambe azolinga sana kati na biso comprendre te mais bolingi nini boza juste te bino mozoluka solution bo kesu ko soutenir ba élection non il faut beaucoup maintenant sérieux bino moko parce que ta bo tuna kao odo bo lobi pe mingi solution ngo za api et bon ba politicien na no ba ke ba élection 3 fois ba memeni bino solution yo mutozo tuna solution la biso za nini ba politicien o bino bo soutenir wana ba ke ba élection combien 3 fois est-ce que ba ina solution kutu ba élection mo ba okele ba ko bomisa ba innocent biso to bomisi no ba tout hein au lieu boya ko s'engager sima ya makambo to sala yo zo tuna solution en plus si mutazo tuna solution ngo aza majeur yo moko déjà commis majeur yo zo solution te ose la solution en plus yo moza sérieuxité à quoi ça sert solution mon nana solution ko ya tant beaucoup ma sérieux bo cesser no ko soutenir ba ventiler ba politicien bo bima na idéologie ba tribalisme bo bima na village mutaza na poto mazo raisonner autour et comme tour na biso ay biso pe to fo na bina ozi lo keto no kangi singa okomi ko bina ozo kata sonite pe o filmer ngo sur internet Moutao sukola miliki. Déjà, au moment Mundela ko sablo kande wana. Mundela ko sablo kande wana. Mutakomi ko sukola miliki. Ubando sukola tous les jours. Est-ce que Chilombo ayebio? Chilombo bena ninga lia kamba onina barwandi. Ao calculer bino. Ata fayulu wana. Elo ni esala bino. Ezali esprit à village. Malgré bo na poto me bozala ona kata makila. Oka mutalobi tout ko mususu azobenga nga lisanga. Odoto tikeli bino kanambi na Rwanda biso mikolo to commissaire congolais. Ozo kata sonité. Congolais. Mais, boye bayango ke ba parti politique wana toko dissoudre yango. Ba parti politique o eteki mboka. O epesi ba Rwandais facilité ya ko massacrer biso. Toko dissoudre ba parti politique wana. Et céder pays na mboka ba Rwandais, ba mbouyer peuple congolais, ba sacrifier ba innocent. Likola lokutala bango. Ba parti wana toko dissoudre yango. Mais boye bayango ke na cour constitutionnelle na bango wana bazolinga ba invalider ba élection na binona bino bato bo sepela ki et okoma tulo kolela. Merci beaucoup, la lutte continue. Mutu mongo pété na kati ya diaspora akosa bino ke to organiser marche à vérité des urnes là non tulo to boy bande ko mususu bazo tuna o siko ba élection ngo boy siko musique ndenge nini ndeko nanga bino bato bozo tuna makama musique nazo yebate congolais soki ba lokai na satan to ba utaki devant na lola et pas nzambe déjà bozaki ya koloka po nzambe pa ko bebisa batute na situation toza nango lelo na Congo na makambo tozo subir lelo na Congo na humiliation tozo subir lelo na Congo bozo tuna makambo musique bandeko est-ce que musique yango na kata makila na bino elongwa kate comment oh siko lokwa ba élection mo l'équipe est-ce que musique ko zonga donc yo na boule na yo na esprit na yo au vendre la ka musique zonga ndeko nanga so za na besoin musique au futi tiki okena Kinshasa kuna ba Rwanda ba pesa autorisation mutabi na ndenga lingi muto tuna bino zate muto tuna bino zate lelo Vital Kamerhe sali musala na ye proprement Pierre Lumbi azala ki soki directeur à campagne ya Fayulu depuis ba aventure na bango ba élection sili Pierre Lumbi a lo batin siko ye Pierre Lumbi eloko ni le commissaire opposant Mozito pe opposant to ye barate Mozito soka lo barani eloko ni ne sala ki Mozito comme opposant abomaki bébé moko rwandais. Donc Mozito abomaki bébé moko rwandais nde ba congolais bo sepene bo commissaire opposant mais ça c'est grave. Comment bato bazaki ba assassin na bino à lobby les lobes se déguiser ba opposant pour comment soutenir bango pour soutenir bango pourquoi na eko répéter les sous dossier à Tango Fort azaka na ba prisonnier na ye privé na Demiap ba uti ko kunda 6 personnes mikolo yo bakufaki Tango Fort achaki bango na Demiap atika ka batu wana okopola place wana ye moko otiko wana abi oza prisonnier na ye moto tu na ya zate tozana ndeko na biso moko kuna na Demiap komo na ye Serge depuis bachaye kuna ti lelo azali entre la vie ou la mort Tango Fort azolinga ko libérer été et kozala malamu mingi to bunda po na to libérer mboka na biso conseil na pesi na tous les deux côtés na côté ya bandeko nanga ya baluba pe na côté ya ba suiviste ya bato bandundu parce que bato bandundu bazolanda Fayulu baza ba suiviste mais oyo bazolanda Chilombo baza ba tribaliste yango ni na pesi conseil na tous les deux camps boko sate que obiso baluba to komba victime non obiso bato bandundu pe bazolinga biso te non problème ezali wana des traîtres bazolinga ba embrouiller ba congolais botika jeona boko tana jeté bango tout baza na service à Rwanda bande konanga ba kasayen surtout baluba groupe ba fanatique wana bo doser comme soni parce que Chilombo soki ba invalider makambo na ye wana ba élection na bango wana bino nde bo koma na soni et bande konanga mususu ba suiviste ya bandundu o bazolanda Fayulu na etant que ba suiviste tout au pays faut moto bandundu bo doser no makambo wana
parce que ba Rwandais bazo profiter na kati kuna pona ba yeba ndenge nini ba ko balkaniser mboka na biso. Ba Rwandais ba essayer na position nyonso ya balkanisation zo réussir te. Ba lingi ba réussir nango na cadre ke des tribus moko ebundi parce que bango moko nde baza ba planificateur ya bitumba ezolingi salama. Il faut vraiment te éviter yango. Ce qui te éviter yango aux malamu mingi po ba Rwandais ba profiter na loko wana te. Je pense que pour na lelo na suki wana soki ba nouvelle mususu ezali soki eloko mususu ya sigizali tokozonga mais bokanisa te kezaka na nzela ba vidéo nde toujours continuer toujours bunda pe tumba mais biloko mususu tokoki koya ko italango na ba réseaux sociaux te nazoyebisaka na ba congolais bo rejoindre biso na kati ya résistance yango nde ko sauver mboka yango nde ezali le seul ici oyo ekobimisa mboka na biso na maboka ba Rwandais yango nde ba Rwandais o bavandi na kati ya ba institution ba Rwandais o bazo gérer ba sine vito nyonso ya mboka na biso ba Rwandais oyo ba se déguiser comme ba congolais nde bakobima mokolo oyo bokomona biso ba résistant na terrain bokotikala jamais komona ba Rwandais moko na kati ya ba institution bokotikala komona jamais ba Rwandais moko bazo diriger coin moko bo na kati ya mboka na biso. Et merci beaucoup na suki wana la lutte continue. Bye bye. Ciao ciao.